Merci de m'avoir retrouvé sur votre chaîne EHP Media TV. Mesdames et messieurs, vous nous suivrez partout dans le monde à travers notre chaîne. Je vous dis Mbote. Et Mbote à Paris, depuis Paris 14, Igokan Zidane, Mbote à Carmi Berti Salem, Mbote na Batutu, Bazuli Bakou et Orlando. Et sans oublier na Bossanité, Ormeline Zolo en Allemagne, Babi la poupée blonde, la fille élégance, Bambote Bele Place Ozali, Nabotani Pété. Tania Lenga Lenga la chypriote, Babi la femme sans difficulté financière. Merci beaucoup. Toujours parler car sur les actualités et le réseau dominé Miomokili. Donc coronavirus, la réseau dominé Tchabatutu mal à l'aise. Et puis on a profité, on a fait sa condoléances à la famille tout, Babungisi, bande qu'on a bangon en Europe, Amérique, Asie, Océanie et pourquoi pas na Afrique et puis na RD Congo vraiment. Tous en amouté maman bino ba condoléances na ba famille na bosani pété na saluer équipe technique pense moi que les grands caméramans oiseaux babiso sur ce plateau devant moi nazana l'artiste comédienne maman fina onia tolingi to sur la peka moi mukie pour dire ndé to remarquer batu bazo banga coronavirus ko le kanzambe or bazo bosana ba kashine otozo chawana ezo protéger biso mieux que nzambe te. Donc, dans les circonstances, il faut que il faut prier mingi pour nous ambassadeurs. Donc, il y a un moment où l'émission, tu me battes les pétés, beauté. Beauté. Partout dans le monde, à travers la chaîne Nabiso EHP Media TV. Moi, je beauté na bao bao tala yo. Ouais, na pesi bino yo son beauté, ba onyos bozota la biso na EHP Media TV. Na pesi bino beauté, na pesi beauté na nga na dekwe no papa na Kevin. Na pesi beauté na nga na Didier Mpolo. Mbote na na mami Chochiyoi na Anne Kabalo. Ngapi na pesi mbote na Lange Noire, babi Ginette Masamba, Lange Noire, moi sa mwindu ba mbote bele place ozali. Mama fina onia actualité zo dominer mokili, ba zo banga kobima, zo déranger vraiment ba zo kufa ebele, plus de 300 000 cas recensés dans le monde. Ebele. Donc ebele. Nairobi bato bima lisusu te ba komi mal à l'aise. Bamikangami na bandaku question na tout na ezali tout ça na surtout na prophète ebele ya basala nzamba na kata Congo na Europe bazali partout dans le monde hein mais mingi to le belande na kata mboka Congo tout ça ba prophète ba pasteur ba évangéliste mais la Bible dit Dieu ne fait pas une chose sans révéler à ses serviteurs et ba prophète tout ça na bango na ebité est-ce que yo kai moi prophétie mo ba lobeli que malade zo ya na mboka bo faut que ça attention. L'église n'a bimagi déjà. Bon, il y a les bossons dans pesa na présenter na ba condoléances na ba famille nyonso oyo ba kufeli batu na maladie oyo ezape na maladie oyo te quoi nyonso ezakara maladie nyonso ezakara liwa na présenter na ba condoléances na ngai. Et puis ami balé so na répondre na question na yo na ko répondre yo que nzambe azanza ba circonstances nyonso toyoka na Bible l'événement il y a temps de la fin toyoka yango ba signe mingi ba symptôme mingi o balobela ki biso e kozana temps de la fin d'après ngai na komi ko juger ki yango ne tokomi komona po na nini kaka maladie moko yango epesi panique na mokili mobimba to boite to mona na biso ba Ebola hein ba choléra ba maladie belé zalaka nango mais oyo en tout cas est paniqué bande côté ba ozana ososola to trape be tamboli na biso pona ndimi teke maladie yango e ko mapeka ka biso nyonso na mbala moko non to trape be tamboli na biso eza punition oyo nzambe azo punir na ba oyo ba yebi ko tambola te pe ba oyo ba yebi ko tambola te soki to bitola ndé to kotela na mozindo na ndenge ya makambu ya nzambe quoi. Pour nangana au jija ngobongo. Oui bien sûr, ba prophète bazar et belé na mukili na biso. Nzambe faki pas lakisa bango ouais. Nzambe faki lakisa bango. Pour te bande to prévenir avant que et comment na moment où to komi. Soki nzamba lakisa ba pona minso to bi ke belé pe ba obima, ba otelema. Nga nzamba lakisa inga. Nga nzamba lakisa inga, nga na monaki. Oui. To boya te. Pour prophétie, ba boya ngote. Yo mo mto pesi prophétie ndoko yeba soki eza solo to ya lokuta
po babi musali na nzambe ba ignoraka ete amérita double honneur na mambo ya nzambe. Mais tant ozo ba lokuta frappe no ezali po frappe no ekozala plus que biso ba oyo to sambela donc to pesa ba prophétie te na loba biso ba to ebi on penza na mozindo te frappe no ezali plus ezana bato oyo ba koloba ki nzamba pesa ba prophétie mais là nzamba la kisa ibango ke maladi wane ko ya pourquoi pas ba annoncer ki yango pourquoi pas ba la kisa biso po nzamba tant a révéler loko a pesa kana directif ya kotambola ne loko wana pona combattre yango pourquoi pas ba avertir biso eloka na moni réponse na ko pesa yango wana nzamba za ba façon bela lobaka mais totikali oyo kango te oyo eza ba frappe oyo nzamba pesa mukile tamboli mabe fort mabe belé na basala nzambe pour lelo toyebi ke mingi ba prophète na biso ezalaka ka so anga pesa prophétie nzamba ko pambola yo nzamba zo bénir yo donc quelques mois au kende poto donc ba prophétie moko o ekoki ko édifier mutu mais pona ko prévenir mutu tala lelo to komi si na niveau oyo président de la République Félix Antoine Tshisekedi a interdit même les églises bakanga ba makele le wana basambe ya lisute baso ba entreprise ali et ba nkomeme za lisute pona ko éviter virus wana ya corona ya corona siko est-ce que moi idée wana ya kokanga ba église wana yozo mona te ke et des autres déranger ba pasteur ndenge ba recette des autres côté sute puis milimo nzambe on dirait zobika vraiment tende ezalaki et puis est-ce que ceux qui batika ba église bakoye ko sangana te basambela puisque virus wana ya corona wana elongwa yo moni yango te est-ce que oui ko appuyer idée ya Félix ou bien à saluer leur mot ezana onka bien to afongola l'église basambela pour que virus elongwa. Bon, ce qui président de la République papa Abisso Félix Tshilombo Tshisekedi akangi l'église akangi na ndenga mabete d'après nga na jijango mabete babi sambela eskanyo sozali c'est pas dit que soit une église va sambela te c'est pas dit que l'opé nanda ko bo sambela te non nzamba lobi eskami balé misato basangani na zana kati na bino na zoyo kabino attendez to vandi atoko sambela nzamba yo kabiso te attendez to vandi ndako papa na maman tango za déjà papa zawana maman zawana bana bazawana bo sa prière pe bien nzamba oyoka poneti biso lobi to sambela ina ndako biso to sambela ina ndako biso to sambela ina ndako nzamba yoka ilo sambo na biso nga mona nga o mabete eza nango différente na ndenge bo sambeli na église na nde bo sambeli na ndako no eza nango différente ba pasteur oyo bayebi ke baza na intérêt ya rassemblement ya bato o eza intérêt o eza spiritualité o eza bolimbisa ngai eza ya vie privée na bango nde bo mona ngo mabe mais pasteur prophète o ayebi asambelaka nzambe na bosolo na kobanga nzambe tangu balobi ke mutu na mutu asambela na ndako ausambela na ndako amona ngo gravité pe sika ya zali ausambela nzambe sunga mwana na nga nyonso esika azali protéger ye ausango tshaba ande na prière te protéger bango ya mabe komela bango te nzambe onde protection pomoni kutu nzambe toze belé na mukili te est-ce que tova na nzamba nzamba za partout esika toza mais loboko nzambe et opéraka partout loboko nzambe et monaka partout liso nzambe monaka biso nyonso mona miso nde tovandi liso nzambe mona ta 1 million de personnes yande monde pasteur aza des prophètes aza ata balobi ke bo sambela na rassemblement bato ebele ata na ndako nzamba ayoka losambo nao nzamba o protéger banzimi na yo loko nga mona to lo ba lobi ba pasteur ba komona mabeza o ba sepela na rassemblement bato ebele place bazali pour na intérêt personnel na bango moko mais ça pe na basala nzambe misusu bazo sepela te comment bakokai kokanga l'église fallait batika kaka l'église basambela nde solution kokai koya parce que maladie eza maladie moko même ndele akoki ngote so total na Italie na omona plus de 651 morts na jour moko donc 651 morts bilan total 5500 décès 5500 décès donc ça vraiment belé. Alors est-ce que aux hommes te que bakoka pe kotika na bango pe église de sambeli nango nzambe pas eu solution au lieu kokanga surtout les églises de réveil au mutuno ça na posa bakangango déjà pour ba makelele soit disant ba pasteur ba sambela ka malamu te car pour na ba intérêt personnel na bango
ndeko mabongo nzambe ya solo vraiment azarate yoko penser pe bongo le roi bato ba pensaka bongo non soki bakangi baeglise on alobaki eza mpona intérêt na biso moko mpona église tozalaka ebele toza ebele na église baeglise mosusu baza ba 2000 personnes baeglise tomona nde bafuli ya bato na église mutu na mutu mpo maladi corona ndenge eza wana ndenge tozoyokela yango babinde tovandi boye ntango mosusu nga naza nango na oyeba te yo mpe ntango mosusu ndenge oza nango oyeba te nga na tomiyeba te nani aza nango mais quand ndeka tovandi kaka boye tosi tozwani tosi tose contamine nango mais soki ota na église fula bato baza ebele mutu moko ya kozala nango aoyebana te so eza nani mais au fur et à mesure aza na église aocontamine combien de personnes na mbala moko tandis que yo ntango ovandi epa na yo na bana na yo oprotege bana na yo yo moko oza komiprotege soki yo oza nango elekela kaka libota na yo moi na sens oyo président abiki baeglise efanda nano na ndenge na comprendre yango wana ntango yo oza nango epa na yo elekela kaka na libota na yo lero omona anomalie moko memo ano na hôpital badécouvrir ke eza yango wana bakosalaka bateste ya libota na yo mobile olieke eza l'église ezwa bato ebele na mbala moko idée ya kokanga bamarché bato bateka lisusu te na bamoto mutu moko est ce que ozomona te ere moko ezodestabilize mpe population parce que neti nauti kolanda na Espagne le premier ministre Pedro Sanchez bazolinga bapusa ekoma ti le 11 avril c'est-à-dire babakisa lisu bajour likolo nango ozomona te solution ngo mpe ondire ka nzambe mo akopesa ngo ke idée ya malamu ekoka ozala ke boche jour moko nde naokaki madame moko akomela ngai aza na Iran je crois akomela ngai epsi ngai no dimanche oyo ete koleka oyo basalaki journée moko pays moyimba basambeli est ce que vous pensez te idée wana mpe ekoki kozala bien ke kodestabiliser population poneti biso awa toyebi ke bato ebele système ya baprovision na ndako ezalaka te mais lorsque bozoloba directement bokopie ntango mosusu oyo Macron asalaki wana bino mpe bosali yango na kati awa akosenga bino mpe droit d'auteur donc voilà pense moko ozomona te idée wana ekozala mpe bien baorganize mwa journée de prière moko basala nzambe place na bango kaka mutu na bapale bafandi bapriere ekozala mpe bien est ce que mama fina oyo ondimelaka mpe basala nzambe ya RD Congo bon nandimelaka na basali na nzambe nandimelaka basali na nzambe nandimelaka bango na baparole na bango na ndenge bateyaka eloko oyo nga namonaka mabe na basali na nzambe na biso eza ke toana bolingo te comment église eza moko mais osutuka na église wana pasteur oyo abimi akia forme ya ye diacre oyo abimi akia forme ya ye et comme que pasteur wana pasteur oyo bayokanaka te eloko wana eza mabe makasi pasteur wana pasteur oyo bayokanaka te osala baexemple na bango bon exemple comme tel non exemple eza te mais toza batu totambola na mokili tozomona makambo tozoyoka makambo eza ebele surtout la plupart ya babêtise euti ko se passer eza mingi ya bapasteur c'est ça eza mingi en tout cas basalure trop basali na nzambe oyo ayebi ke aza na kati ya monde wana aza na kati ya makambo wana eza ke akoki kotika oyo amoni ke eza bon te baloba na yo mabe me bakuto na mabe wana te omoni eza bongo oyo ayebi ke ti bazoloba ne consciemment na ye conscience na ye ezosala ke non makambo oyo baoloba na ngai wana eza bongo naza na kati ya monde wana akoki otika po eza lokola ngonga nzambe ebeti neti mambo ezosama bakorona oyo eza ngonga nzambe ebeti esinga motu nyonso efa se repentir bamabe mo boye bamaison mo boye baloge mo boye babiloko mo basalaka boye faut se repentir soko otali bien makambo oyo malgré ndenge ekoti soko otali baniveau ebandi olia likolo ezokita sikoyo na se donc moto na moto normalement ifai banda ta na bapauvre babiso bapauvre ezolia biso ke non mpo toza na bavie mo boye tovanda bamilie mo boye bakote mais ezobanda likolo ezokita na se mpo monake nzambe avalorize biso kaka bapauvre bato oyo nzambe avalorize biso tomesana otambola na sa moi waza kuna nga na kokaka moi te fanzaka na split voiture na ye bien split ndako na ye bien split mpo anini aokoka moi te mais au contraire nayebi te nde toyokeli ke bamédecin bazolobaki balobi maladi oyo mpo kimango
moi chaleur ya moi ndezo kimisa oui omoni donc ezelo mo boye il faut mutu koyeba kobongisa etamboli na yo vie na yo betamboli ndeza betamboli ya kitoko te pona ndimi te maladie robinson bon ape kongo mobimba non nzamba za aka biso maladie belé ya makasi oyo ke nzamba protéger biso oyeba guerre combien na Kinshasa ba menace combien et yesuki na Brazza na RDCP à Congo koti pété pour montrer nzamba na kana biso oyeba menace combien mabe oyo ezaki non et salami lelo pe RDC pour par terre mais nzambe aza toujours na kana biso en tout cas kwa na nzambe na ndima na nga na yebi ke maladie o ya na limite nango esuka ya lia biso te nzamba na ekolia biso te na limite nango kosuka mama fina onia batu bakomi kobanga coronavirus makasi koleka nzambe donc soko o remarquer moko mona batu ebele na bakashine so ba esi bango 10 commandements eza na bible bo respecter ngo bongo bo banga masumu bongo on dirait batu ba ko banga ngo bongo te bazo pesa valeur mingi na kobanga coronavirus oko détailler yango ndenge nini bon pour nous détailler yango nzamba zaka likola nyonso pour ato tie kashine na respiration pe na mupepe po yango ne façon so côté les bana te zo mate côté na munoko na zolo na misu na suki na wapi na mbote o tie kashine o latigan mais yebaka ki wazo protéger wana ezanda ngai na tamboli na longo rigini musika ti awa sans kashine na matina transport na yebi ke nzambe azaka na kananga leo na okoma na yebi ke il faut na suka maboko nanga na yebi ke na sukoli elongi nanga na osa prière nanga na poko na ba nanga to lali nzambe o protéger biso kaka nzambe azaka toujours na kana biso bakashine wana bon ki osala ngo ata basaleli yango nzambe a capable ya osa nyonso o esengeli asa bazobanga ngo mingi koleka nzambe donc nzambe moko amona ke bato amour intérêt nga na mona opamba de bacha confiance kana nzambe likia kana nzambe yaka pamba po nzambe soka lobi nzambe so lobi ke maladi ne zoyo so lobi ke zoyo te te. Merci beaucoup nzambe nde yaza mokonzi ya nyonso nalingi to meke un peu ko parler sous mukie pour na bandeko yo baza mingi na Europe touché na France, Italie, Espagne, partout en Europe place bazali et puis pourquoi pas dans le monde entier bandeko na biso pe ba congolais baza wana ebele bakangam na bandaku bazo sala te baza vraiment kangama baza misusu déranger pe ba maladie kaka na kati ndako wana vie komi moi ki ba dernièrement na total image moko ya Tour Eiffel balobi atanzinzi te pembeni pour nini bat ba banga obi matam so za maladie mais ça bandeko pe ya yo pe ndeto tiko ba congolais en Europe wana dans le monde bazo vivre to bazo banga pe ka wana yo etakende kona bango étant que sœur pe chrétienne oyo asambelaka Jésus Christ de Nazareth okoyebisa bango nini bon yelo no yebisa bango kaka ko se protéger malgré que se protéger il faut croire toujours dans Nzambe faut croire toujours dans Nzambe prière eleka nyonso donc eloko eleka Nzambe ezate à propos ya maladie o nyonso ezoleka o na nde bato bakufa donc pa nanga na mwana ngali kamba olobate nga prise définition na ngezaka ka Nzambe ato protéger ato sali nyonso ko se protéger oui c'est bien attendez bo fena banda kuana bo sambela ka Nzambe Nzambe aza mettre ba circonstances nyonso Nzamba yebi tant na bi Nzamba yebi tout na le pourquoi omoni ezape na ba mabale belé ndingo lobika ba France ba poto wana eza mabale belé o ezaki boyoka ni zala te moi c'est bimine na ndenge nae ake kayu nae mobali pa kene kayu nae ba ba kutani kaka na pokwa o ya chem Kongo tongo bimi bakei mais na minute o bakangami na ndaku yana zese na bia kama mambo Nzambi pona minute ko vana ndaku c'est bon ça 2 mois c'est bon ça 3 mois bando vanda ka botalana te réconciliation et salama chérie donne-moi quelque chose chérie aide-moi ici chérie touche chérie regarde ici et ko salama kaka bande ko nyoso ka mambo Nzambi ya bongisa Nzambi ebile pourquoi bino bato bozeki na ba problème c'est le moment réconciliation bisika bozana na kati bandako na bino na kati ba foyer na bino. Merci beaucoup, merci de parler un peu dans le coronavirus. Il y a plus de 300 000 cas recensés dans le monde. Italie, 651 morts en un jour. Bilan total près de 550, donc 5500 décès.
Allemande interdit les rassemblements de plus de 2 personnes en Allemagne. Donc plus de 2 personnes en Allemagne. Jamais la sauté. Plus de 2 personnes en Allemagne. Gouvernement espagnol veut prolonger les confinements jusqu'au 11 avril. Donc ça se le 11 avril en Espagne. Pour maladie on dirait qu'ici et monani vraiment 394 morts en Espagne dans 24 heures. 394 morts en Espagne dans 24 heures. L'Iran a annoncé hier 124 nouveaux décès. 124 nouveaux décès en Iran. On a lobby. Donc 124 nouveaux décès. Mais dans le pays où on met sa mission, on dirait RD Congo, ils ont été ici. Tu éviter, tu combines combien de cas, combien de décès. C'est là, on a déjà 2 décès. Est-ce que tout le monde a dit que tous a toujours épargné? Tous a toujours épargné. Bon, tal na ba bilan ya ba pays mususu ndenge makamboane salami. Na bilan ya RDC na biso. Ti bakisi malgré na ki bakisi chinois si abimisi kisi nango. Non, bakalma. Bakalma. Ti ke bakalma wana ekoma awa. Na bi ke bo mona toujours ya biso RDC ezala moins. Et ozala moins par rapport ya ba nombre oya ebimi na ba mboka mususu. Nzamba ko épargner toujours biso. Toza toujours épargné pour Nzambe. Nanga pose question mon ko etali ba médecin tradi moderne ba sala ba kisi ba mona toujours ko sala ba kisi ambetu ba kisi oh maman seulement sala boye oh s'il faut citer les noms je peux citer hein maman la reine oh cimenterie béton boye so ke kuna oh sous le bengo seulement sala boye mais ozomona te mo actualité depuis koti ba batami mtobi msa kisi ya coronavirus azate et puis ba publicité na bango ba sala wana mikolo vraiment stop bakati ba sala on les sousté oko penser ni wana bon boko kona biso échoué te yo okelo batam sous ba batami te tam so esika baza na ba sa recherche oui bana ba recherche ba sa bétide po ba biloko ngo peza la il faut ba kota bazamba ti kota zamba baluka nzete oyo ba mélanger boye bazui Congo bolo pona mintu essayer banike soko meli Congo bololo soko lieli kasu olienga diadia o meli citron ndenge tozoyoka biloko nyonso bana to mission kaka bango ba médecin tradi na biso wana tam suspe bazana kati bazamba bazana kati ba recherche tozozela ka bazana bango na ototala moko lobi osala nini osala émission na yeka ndi basala wana chekutu mama coronavirus mpandi achangu tu mpandi donc eza totika no ba distraction hein na otoko sala wana to no ba distraction donc tout ba distraction par o eza maramuté o papa sebelisa mama te eza papa abanga ndeliwa mama pe abanga ndeliwa donc totika ba distraction wana totika vraiment ba distraction ko distraire population peuple congolais so azokufa eza ne peuple azoloba na oser nde nzamba loba na oser mon peuple périt faute de connaissance c'est-à-dire olebola ki sa mutu ndenge nini nakozala épargner na maladie mobo bino boyele no maramu mususu contraire ce qui gouvernement na biso bon na yebi pété pour na landi membre mo ya gouvernement ta zolo ba que nombre ya batu to commune ngo ekomi déjà boye non oyo mundele abimisi eza ya ba pays misusu jusque là RDC bimi nonté mais to boyité to ignorer que maladie ezate maladie ezali oui frapper monde entier oui maladie ça il faut ko banga maladie ezali mais Congolais on a besoin wana te Congolais a besoin ya nzambe oya mesa na ye logola vena biso papa l'ex-gouverneur André Gimbuta nde ba neko lobaka Congolais a mesana na Jésus Christ na ye donc Congolais mesana na Jésus Christ maladie o eza nul et sans effet na ba territoire nion sur tous les 4 coins ya mboka ya RD Congo donc bon mais un peu kotika ba distraction et puis pour na basala nzambe donc c'est le temps ya komimonisa ma yango Maman fina tokomi okoma na biso déjà na suka tokomi chité na biso moi mot de la fin so gezali au lobby puis numéro de téléphone bon mot de la fin na ko lobeza boye bandeko toyeba kokanga makara na nzambe to s'attacher toujours na nzambe c'est pas dit que lokola président de la république a lobby que to kende be église te eza que vanda na ndako zwa distraction non c'est pas dit que zwa distraction tant au vanda na ndako za concentré tango vana ndaku ozo sambela ozo senga na nzambe akitisa mawa na ye tango ozo bela nzambe akitisa mawa na ye ozo senga Saint Esprit a assister biso pe makila Yesu e couvrir biso
lolenge soso atiaka bana na sama papu RDC ezaka ya nzambe simbami kaka na nzambe nzambe ayoka prière ezaka te soza liboso ya pasteur nde nzambe ayoki prière yo moko oza mpe pasteur ya yo moko na kati ya ndako na yo eloko nga akoki koconclure yango wana eza yango oyo alingi kodécouvrir nga numéro na nga telefone eza plus 243 89 20 75 037 89 plus 243 89 20 75 037. Simbote na banani. Napesi mbote na nga na Nancy Kabasele journaliste mwa mnene ya mboko oyo. Napesi mbote na ngai na dekweno papa na Kevin ye na bosa na kaite biskanso nazali. Napesi mbote na nga na Papi Mutombo. Napesi mbote na nga na Didier Mpolo. Napesi mbote na nga na Mami Chochioyi. Ape napesi mbote na ngai na salon Lesa na Bandal wa pesi biso espace babi awa nde soin de visage maquillage nyonso kitoko donc bino bato bota poto so masolo ezongi mingi faut kwela nde koto et puis na bosani te Ormelise Zolo la poupée blonde donc la fille élégance bambote bele place ozali Tania Lengalenga Gloria Mabidi ya Samia Tembo na bosani te les boss Zide Makolo et pourquoi pas à son éminence maître Kazi maître Tété Kabwa Kabo et sans oublier Joe Modango Kikaspey Trésor Mbombo Kawe et son abois qui était comme problème donc Ginette Massamba l'ange noir Babi Mosamouindou Bambote bele place ozali. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Donc, salut l'équipe technique qui pense beaucoup, les grands caméramans, l'histoire Aigle, 8000 plus que Bango, et sans oublier Cordon, Eki, Bumba, Mama GH, ya Papa et Do Amani. Donc, quant à moi, je vous dis bye et puis on se retrouve au prochain numéro. Bye.